Oui, je m'appelle Maboko Yenzambe, je m'appelle Maboko Yenzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yenzambe kaka ndenge na bino tosolaka mikolo nyonso. Ne biso nous voulons savoir monsieur rataka jamais na banda ko na bino. Kokeriko sosoleli lisusu, kokeriko sosoleli monoko bataka basti sango. Bien prospère bakine mbana de la satongo. Monoko bataka basti sango. Bien ngari kitola lo sapo bakonzi. Aïe, kasi nalobi bongo président Abdo etina moto yabato Chanel bakine kasi nalobi bwina telo nzoka mbo mingi mabanga mosusu nasema ndenge nalobi président Lofudu kasi naloba nini monoko bataka basi sango basi sango te kwa nini naloba kaka champion lokale lobaka biloba loba mais nalobaka ba vérité na ngai bino nde bobimisanga ngambo naye wapi bandeko na epesika mutu moko alobaka po ye soki abi aloba bokaka entelo ke entelo vraimen ebimaka wana mais tobangaka po aye akotaka na baproblème mais nga na choix te donc champion animal bonjour bonjour champion local bonjour na bandeko bazwi bako olanda biso susu na numéro ya sika voilà numéro ya sika nouvelle année 2025 todémarre on a champion animal en tout cas na profiter na souhaiter ba meilleurs vœux na ba kinwa nyonso ba congolais nyonso na batu nyonso bazwami libanda ya mboka bato nyonso baolanda vraiment champion de Kinshasa animal a présenté bino ba meilleurs vœux pe na yo pe champion local maintenant na ba meilleurs vœux ba misusu eza meilleurs vœux te abisu baja na mbeto hôpital loboko esi ekufaki mais comme isusu na mai ye nayebi te soki na souhaitele nini ba misusu na osouhaite ba meilleurs vœux bamisusu libandi ezotela kaka donc voilà nayebi te naloba nini wana makambo na bango mais tokota na kasi mpo biso tozalaka kulukulu libende mutu ya train ndenge tolobi ke no tokolanda yango ntina suka nayebi te maître champion animal tobeta lisolo moke mpona lelo naza na basujet misato kaka na koloba nalingi te omemisanga ngambo nalingi natuna lelo toza deja le 20 combien bakomba na bino yango namoni yango ndenge eza nini bakomba nini non bakomba ezalaki na 20 mai donc combat ya na jubilé ya champion oui champion du Congo Nord Edimwe moto na ngenge voilà. Donc voilà en réalité fédération wa Conor oyo batie pona ko fédération ya transition voilà la transition je crois il a fallu bazala na équipe moko ya communication ya malamu pour que ba communiquer yango na batu que événement wana il fallait zala mais na minute oyo eza te pona des raisons boye obi ke bato babengaki bayaki na 20 mai na bakomi wana bopoto alors yo lobi ngam na tiako na baproblème ye nde tolingo tiaka na baproblème mais tika na yanola alors lokola fédération balobeli yango mpenza te mais nga lokola nazalaka nalobaka naza le garant de bon fonctionnement ya catch ya ville ya Kinshasa et puis lokola naza lisusu molakisi nzela le guide suprême voilà donc il faut na éclaircir na bato oyo balandaka biso bato balandaka actualité ya catch alors likambo yango eza te ke komba yango erate te ezali en tout cas ministre son excellence ministre ya sport Didier Bidimbu place aza na pesi mbote moto alingi aya atika bilembo na catch donc il faut to simba ye il faut to encourager ye et je crois même na fédération oyo toza nango sikoyo oyo napesi président Pakasa bambote esika azali DT Indien Mutombo napesi bambote Yalumusu le cerveau moteur du catch congolais napesi mbote donc eza batu oyo nayebi ke bakomema catch bakisa 1+ na bango parce que nayebi bato wana DT Indien Mutombo nayebi de quoi il est capable président Pakasa apesi susu mbote ya bamibale nayebi de quoi il est capable ozomona donc fédération oyo eza fédération moko faut topesa yango chance tosimba ya bango
bango pe basimba biso ministre na biso ya sport pe tozala elongo na ye nazongi na bango etali événement eraté te oyebaki événement wana ezosalama ezali événement ya ministre te ya animal te ya nani te mais ezali nde mpona edingwe moto na ngenge jibile na ye ministre nde azokosalisa jubile na ye alors toyebi biso nyonso ke edingwe aza na problème ya santé qu'est-ce que ministre esko asali nini na bolingo aza nango mpo na discipline na biso na champion honoraire du Congo edingwe atindi ye na Maroc je crois edingwe na moment toloba aza na Maroc alors qu'est-ce qui se passe bakomba lingaki ebundama awa ezalaki 3 jours 3 jours wana ezalaki mpona honneur ya edingwe ye moko edingwe malade na moment oyo toloba aza na Maroc bon boni yo anniversaire na yo basalisi fête anniversaire na yo moko mutu anniversaire na ozati voilà c'est comme ça que bakondi bajijaki bon que non tozela lokola edingwe akei Maroc mpona basoin ya santé tozela aya boye azongela biso boye na nzoto makasi de sorte que événement oti ezosalama lokola eza mpona honneur na ye gloire na ye azala wana amona yango na misu na ye moko ndenge animal champion de Kinshasa azobeta kaima ye moko avandi ndenge na obuka ye ngai na mutu mususu na olanda kuna te ngai na olanda mwana mobali wana kaima na place mutu asimbi senti nga lisu na nge ezalaka wana nana ta ya osakana te nana ta bagie na bato mosusu te ngai na omonaka ye voilà donc ezali yoka moni eza nini eza lokola anniversaire ya champion local anniversaire yango toye champion local olinga tala bakado nini bandeko bayelinga bakado nini bandeko baye kofuye ngai voilà sikoyo azotala champion local otala sikoyo animal lion aya anniversaire nanga kado nini akopesa nga sikoyo nazongi na lisolo moni sikoyo jibile edingwe avandi kado nini oyo ngai nakopesa ye na oyo ye asali mpo na kati ya mboka oyo kado nini oyo ya mutuya nakopesa ye kado ya mutuya nakopesa eza bagare oyo nini obeta kaima donc nayebi so kado ya kitoko yango oyo naopesa viedi donc ndenge kaima aza deja kado ya mbale donc nyonso donc ntango nabeti ye titre oyo ya osimba na zwi yango nde kado na opesa na edingwe moto na ngenge yango wana. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je crois boyo qui bien lelo ba éclaircir bino na essayer baki na eska mutu oyo admisaka ye réponse ne zaka na moi intello na kati. Intello ça la ko sentir que bagage alors peut-être éclaircissement pour les kata bon alekine mutu te na fédération alekine mutu te mais pour les kaba o ba pesa nga na bolandi ba chaîne nga ba pesa nga ba réponse mais boki na éclaircissement en clair. Et ça bongo. N'invité deuxième question, on va être à 3 questions. Deuxième question Nangai. Champion animal. Besoin qui congé moko ya ba combat passer par là, na mona ki ba défier kota ki pa na yo awe délai ba kombe nga yibu na ba stopaki yango via ndenge jubilé ya champion honoraire Inge Salama. Est-ce que tu éviter lokola ba poussi parce que azana malade tu éviter tani ya kozonga po na santé parce que santé mutaki parango za nzambe tu éviter ko bika lobby si malobi to nini est-ce que déjà ba pesi bino accès ya kobunda ba combat po na réponse on des questions na votre. Merci beaucoup champion local. Je crois si tout va bien edingwe moto na ngenge akoki kozonga awa déjà na ba début janvier. Na préciser na date mais akozala awa ba début janvier. Alors une fois au côté janvier ce qui a yé batu ba Hollanda ba ozwa date précise ba ozela na zonga mais je crois ça la début janvier. Bon na yenti ko na mutuna na yo. Combat défi ba combat défi oyaki bon. Bazalaki ko reporter yango kaningo lobi pona ba combat oyo ya jubilé ya edingwe. Mais lokola date wana eza décalé tina ba janvier libandi yango betama na ye
Donc, libandi nde nani ya bama bandi donc, te ndele yo yebi libandi oyo te yo ngana natangi baba bandi na kachi mutu moko libandi kombo na ye shege yebelaka libandi ye te wana oke mosika toke nayebi lisusu libandi oyebi na yo deja omimonisa mpasi ayebani na ye me ntango akomondi bongo omona ngaba ntango olobi shege otangaki nayebi mpe champion migolba ye wana toloba moplasi aza motema ebeta bu donc asanti ke ekomi sikoyo temps na ye bon voilà je crois événement na ebanda du 26 au 30 décembre na centre culturel ya Lemba donc nasengi na bafan nyonso ya migolba baya landa message na opesa ya champion lokale nasengi na bafani nyonso ya migolba baya ebele bana ngaba mwamba mobimba Lemba matete bino tu boya ebele boya kosoutenir ndeko na bino quartier préféré na bino migolba boya kosoutenir ye po du 26 au 30 aza vraiment na besoin soutien na bino po azokutana na assassin donc aza vraiment na posa boyo betele maboko nga animal mpona buka mutu naza na posaka te mutu abetelanga maboko nayebi ke bato ebele olia tolingaka animal te mais valeur animale bato ebele bayebi yango na mitema ntango na mati kola ring je n'ai pas besoin ya applaudissement ya bato nyonso mpona beta migolba migolba nde aza na besoin ya soutien migolba nde aza na posa ya bato na nsima na ye mpona bunda donc boya kosoutenir ye poso boye te akokoka te libandi ane kofionika boya du 26 au 30 décembre oyo na centre culturel ya Lemba boya otala nano ndenge assassin azosasa likolo ya ring migolba ngongango ekokiti okanisi esu banga bareporte mpona makambo bakoma edingwe te edingwe azwani soin na Maroc totikali nga na wana kini batikali biso na biso mbaye terrain ndeyebi te ceque champion animal assassiner mais en vrai dire soki totali babi ozomona meme na baentraînement te ozoyoka meme na baentraînement te banda kaka otindaki pi petit na nini liwanza abuka loboko omoni mission ekoki okimi omona so baentraînement te okobeta Nicole Bandeli mais il faut nuancer bien baentraînement eza bapréparation mpona bakomba oyo bato bapaya bazoya mais c'est baentraînement eza mpona libandi oyo ya migolba non ye nalakaka ye na obete loboko moko ye nalakaka ye na obundane lokolo moko ozomona na na posa ya bapréparation so ya ndenge nini te mais mpona ozongela mutuna oyo nayebi ke likambo ezobetama mingi mpo oyo nayebi ozala stratège otuna obwaki venin oyebi ntina otuni likambo wana donc eza ke animal na préparation wana animal azoya yango te animal oyo nalandaki yuma oyo ya super ngoluma alobi animal azokima entraînement moi je me suis dit est-ce que bato baolanda biso nga alobaka bato baolanda biso bazalaka bazoba te ouais ndenge ngano mpe tovandi ya bato baolanda biso eza bato baleki biso na mayele baotala biso surtout moto anakomelanga bamessage mingi wana voilà alors animal champion de Kinshasa assassin et guide suprême moto aonyokola bango entraînement oyo animal akokima ezali que animal azokima babetise shit animal ayebi obeta shit te rouleau te animal ayebi baprojection encore te animal ayebi placage te nayebi te ntango bazoloba ke animal azoya kuba entraînement te azokima ti carrière nanga mobimba nasali est-ce que eloko na okima eza entraînement ndenge navandi boye nasalaka entraînement te oyo yanga moko privé ti lelo nasimbi titre boye nazalaki champion ya tante ya FARDC lelo champion de Kinshasa kaka entraînement nde nakima adversaire nakima adversaire te mais nakima entraînement non ça c'est tombé trop bas mais eza le problème eza que animal
de sa nature, animal a wele la raté. Nature nanga eza bongo na wele la raté. Soki na babongisami ya nzamba bakoko, balobi ke champion local okozala esika na ata babundisi ozala wana. C'est ça. So babi animal champion de Kinshasa na événement oyo akobunda et puis akobeta kaima soki eza mabongisami ya nzamba bakoko ekosalama. Nana wele la raté. Puisque problème est que sélection, bon, entraînement, on a une préparation, on a une salama, on invite tout le monde. Donc, la quartier Nyon sur la ville à Kinshasa, on n'a pas encore fait sélection. Basali sélection, tout le monde s'entraîne. Moutunion, on s'est retrouvé qu'on a 120 personnes. On s'est retrouvé qu'on a 200 catcheurs. On s'est retrouvé qu'on a 80 catcheurs. Oui. Précipitation, qu'on voit la wana, nature n'a la oué la. Mais pourquoi pas Bossala qui système ya ko s'entraîner attends tu vas s'entraîner côté merci Ezapé Kamolo pesa mutuya. Donc la nature na okoma na point nature na ngai na wele la raté. Na yaka place ma tala siko entraînement ngo salama bozui mwana oyo akoya maja ndeke o nani bidi juillet ye azalaka déjà na minto azabi atokoya maja ndeke ba rien bien hôpital oyebi na yo ozui liwanza bango mibaye déjà bazala na ba guerre d'esprit boye kokutanisa bango sikoyo na kati ya makambo wana na stila dine na kanda wana ya kala voilà na entraînement bokutanisi bango mibale et puis esengi ke bango mibale basala ba répétition ya ba nini yo yebisanga sikoyo mais yango likambo na opesi ya pe liwanza champagne mpona eloko asalaki wana alors ngai na welelaka te ozomona ye mosusu okoyebwe na niveau yanga nesi ngo na babeto nesi ke ata oza meilleur ndeni soki osala entraînement te tokotya yo te wa babiloko ya ndenge wana ngai na kowela nalobi kaka yo tika oluka problème donc ngai na welelaka te entraînement eza bien préparation eza bien mpona souffle na biso mpona endurance performance po tobunda na bandeko bazoya donc eza po totika badistraction ya wakendaki bar wakendaki omela te bato bazala concentré baya concentré eza idée ya malamu bazoforme biso vraiment malamu mais il fallait kaka basala sélection ya 20 catcheurs na bango po bazoya plus de 200 catcheurs 180 catcheurs sélectionné kuna ngana yebe mutaba oui ya kosakana te nataka aisaka chapela kale naka entraînement sélection siko taba entraînement sélection bien voilà siko mutabongo lokwa yaka chaque jour l'entraînement ngo animal lokola azoyaka penza te ba préférer ba aligner po yaka chaque jour ata la mutu siko te droite na panda bukani na biso monde toza na monde à catch toyebani même ba dirigeant na biso par exemple pakasa na pe moto place aza ba yebi capacité moko na moko il a fallu juste que ba zui sélection na bango ya 20 catcheurs ou ba yebi ke ba obunda ba zui ata 10 ou 15 catcheurs ya réserve pour beaucoup zwa 20 ans net beaucoup mi joue ngo moko abeli ozomona ozui à 7 mois 10 mois 15 pour la réserve pe bozo okaboli ba groupe ba entraînement lundi groupe A pour ya groupe B pour ne pas passer mélange voilà. Moi je suis là, je suis dispo mais dans aux Zélandais bas sélectionné voilà bas sélectionné il y a Sangisa ba 200 personnes 180 personnes bon nayebi ke nazanda na elika eroke malamu au détendia mutombaza déjà wana ninga ba par exemple pakasa nayebi oyo bozali pona catch voilà oui je m'appelle Maboko Nzambe na tena ba kamwa litabisi na maluba na alobi na tende mutombo eza pakasa bino ba bozo kamba kuna ba colonel Chako papa Bostali donc na ngaki pona ngai na préféré to sala ndenge oyo tobengaka dieu de football congolais nani Ibengi asalaki ntango aye akomi boye ata eputo munda bachampion to bana nini bachampionnat ye moko azwi équipe na ye ya sélection bandi kokita na baclub
bazoya leo baye na club eza te que non to prévenir ba championnat te ba santé puisque baye na club moko botala entraînement papa na club oyo aza mwa bon bobendi mwa de kuna oyo bokeni na ba club bobendi après stima ya wana bosiko bato bobendi wana na groupe wana bosali sous sélection lisusu ya groupe wana bosali équipe A ya 20 personnes équipe B ya 20 personnes boyebi ke soki oyo eza te remplaçant na ye eza oyo eza te remplaçant ekokende malamu ke ndenge tellement trop de désordre moyen ntanga bakoma bakatie yango oyo bazobenganga boyebi ke eza bakatie mpe baoyebisa na ye afuna na ye ofini nde baotisa batenga mais ya makambo ya bino moyenga na kota ya te mpo na boye babetanga dans le vide nakufa nalela mama fridi te kuna mama dans le vide eza te papa moko katie wana bundaka ba dans le vide tu bunda mais sikoyo ke bonne question bonne question kuna toza dans le vide okobeta shit ya bakatie mosusu akotaka na ringi depa akota na ringi so ongi kaka osimbeka boyoka maboko mais sikoyo nde baye na monde na ngai baye na monde ya classique kuna ezali nde bambama beta shit banyata yo kuna eza babiloko wana eza te tanga papa Shakira toboyi makambo kobimisa kuna ya Shakira naboyi nanga makambo kobimisa Shakira nazala na mwa elikia po nga nayebi badébut ya Shakira ndenge abanda omona Shakira toza nini mwa chemin ezali mwa parcours ye moko nde na kamwa achange le côté akatisa ngambo wana Shakira azala classique une bagarreuse azala classique mais bakisi nde ebebisi ye banani babebiseli nga Shakira banani wana oyebi na yo te edingwe oyebi na yo champion dingwe ndi wana makambo na bino na okota de dernière question na ngai eza c'est na tune dernière question oyo tosala émission ekoya lisusu te fona na stoppe awa message moko ya suka bomoni makambo yanga na ye akataka nga kaka boye message moko ya suka oyo na toshite bon merci mingi champion lokale ndenge nalobaki na souhaité ba bonne année ba meilleur vœu na bato nyonso balandaka biso bafani ya kache animal champion de Kinshasa animal avant de continuer nazo rappeler na bafani nyonso ke tozozonga na ba direct premier invité na biso peut-être soki nzambe apesi biso lisusu mokolo ekoya ekozala animal na plateau téléphone ouvert tout na ba vérité ya ba sentir ok merci dozela yango nasengi kaka na bakatcher nyonso ya ville ya Kinshasa précisément place nga na okamba place nga naza gouverneur to soutenir événement oyo son excellence ministre ya sport chez Didier Bidimbu azo kosala tozala na nsima na ye tosimba ye de sorte que catch eyebana kotombwama événement ya edingwe jubilé bakomba efale banda du 20 au 22 eza annulé te mais bapemisi yango mpona état de santé ya edingwe autisa soin azonga bozwakala te date ya événement alors napesi mbote na bakambi nyonso ya fédération actuelle président Pakasa Détiendien Mutombo Yalumusu Armand Lingombo nayebi qui vous êtes nayebi oyo bozali mpona catch nayebi ke karaté catch ezonga na basponsor nayebi ke catcheur sikoyo azozwa sens parce que towutaki na mwa makambo moko boye ça nous empêchait ya koévoluer mais elongo na ministre ya sport na fédération oyo batie momentanément tosimba yango wana message napesi na bakatcher nyonso ya ville ya Kinshasa en tant que votre gouverneur nayebi ke ebele botosala maloba na nga donc tosimba bango totika bango te napesi mbote na Yves Belezi kuna na Lubumbashi place oza balosako na libota mobimba donc bato baza ebele mais nalingi numéro ya sika oyo tokosala na yo Golbert amanke nga mingi voilà mwasi na nga Golbert Hero amanke nga donc
nalingi numéro oyo ya vraiment donc voilà bote na ba fan nyonso ya Animal champion de Kinshasa assassin tokutana du 26 au 30 décembre oyo na centre culturel là où na tie ceinture nanga en jeu contre mwana oyo libandi ya Migolba boya ibele ko soutenir Migolba. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe boya ibele ko soutenir Migolba. Bomo na ndenge assassin a assassiné Migolba. Wana yenda lobi mais Migolba moi c'est na donc na éviter na komi na suka émission na ba kibe prosper ba kini mwana de la tongo de kitola pe na bosente ko vraiment merci à toi na de kitola moi loko ça qui moi bien makasi hein ce qui nous appelle ça fait pour démarrer donc ndé mon obi président Abdou Etina Moto ya bato kasi président Lofudu ya yango pe na bosente ko boka famille e mba famille onyangunga mobimba famille e yamba ya yango kasi aimé tout coup du beaucoup banque donc ndenge moko na lobby vraiment Brunette Lonzoka Chanel Bakine Mélanie moninga Brunette Lonzoka mobini monene muyele pe na bosani te ko boka bongo mishungu ai ani Claudine Omoyi donc mingi ya kolobeza te na boki mota mbongo bombaka ete vraiment nani yewana prince Mamvumbu Kidila pe na bosete ko bongo vraiment na boki pasteur Brown Bomalika pe berger etene boko polo mamali libwele mokonzi kasi na lobi boye soki na combination ko ba na boka bio technique na ngana boki monde jetite longi mokonzi na ngaya tongo po modete papi fala kasi na lobi mama ya mingi ya kolobe zate pe ko ba kenon boki tout l'équipe ya akansele lokola BBC boto kasi pe gi wa alubepe gi watache ha mingi Claudia kotoza yango yo pe Nabo sanite ko boka Jonas Mazawel Joye Yozike Benjamin Mosiboni ingénieur Didier Mosiboni kasi Miranda Joseph Diane Omoy mwana 12 ans nabangenge ya mikolo Jenny Shota Kalebe Omatoko kasi nalobi Niklete Kapende motema ya Dr Jean kasi na ke de la Minikamba motema ya ciao.